congofrance.com. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. Congofrance.com, site ya solo masolo ya danzu, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Bonjour à vous chers internautes, merci d'être branchés sur la meilleure chaîne du moment, www.congofrance.com, avec le patron du site, Monsieur Josué Lili Pumba, et avec notre grand manager, bien sûr, Junior Boukson Boukassa, manager à Gaïa, manager à Moulaï. Donc voilà, merci encore la confiance pour Pessissou Sarah Amazani, et à Vanda Penda Liboso, la post télévision, la bien Rolandara, parce que ce beau pénateur Rolanda émission, on sait qu'il est vraiment fidèle à Congo France. Parce que Congo France est décevoir à Binoté. Donc voilà, encore une fois, je reçois pour vous on sera vraiment béni par des serviteurs de Dieu. On a plateau Sahara Amazani. On a Pépé, il y a Sika, pour et ça la Karabana, il y a partout. Bien. Donc voilà, tu vas évoquer toujours le thème on a le toujours dans l'émission d'Angaï. Par rapport à Bassal moi donc je reçois pour vous apôtre Jean-Marc le thème comment vaincre les batailles impossibles. Donc voilà, bonjour apôtre Jean-Marc. Bonjour ma sœur Sarah. Comment vous allez? Oui, merci, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, moi une petite présentation pour mais moi présentation et ça là bien par contre. Oui, merci beaucoup. Na pesimbo te na bandeko nyonso na bana nzambe nyonso na mokili mobimba esika bozolandanga kombo nanga apôtre Jean-Marc na yebani mingi na baninga o na kole na bango na kombo ya Kadinya Mabo. C'est dans le Seigneur, dans le ministère de naïti kozwa kombo ya Jean-Marc. Ouais, donc c'est un peu ça naza apôtre des nations, on a presque partout, on a édifié le corps du Christ, on a bâtir l'église par la grâce de Dieu. Présentement, on a Kinshasa, on a Moussala Nzambe où il circulé presque partout dans la ville de Kinshasa et dans la province. Et donc c'est un peu ça, on a une difficulté, mais quand on s'est présenté. Mais grâce à Nzambe, bien. Merci beaucoup, apôtre Jean-Marc. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre les batailles impossibles. On m'a un peu décortiquer, comprendre comment vaincre les batailles impossibles. Il y a quoi à l'intérieur de ça? Ok, merci beaucoup. Pourquoi tu la thème comment vaincre les batailles impossibles? Parce qu'ils ont tout simplement révélation moko toza côté par Nzambe ya malakisi moko ya Nzambe pona ko aider ba Nzambe balonga ba bitumba moko impossible na vie na bango. Pourquoi to benga ngo bitumba moko impossible? Parce que za bitumba oyo muta ko ba ko comprendre te. Eza bitumba oyo ezali na niveau charnel te, na niveau naturel ya bomonto te. Eza bitumba moko surnaturel. Tu vois, un peu le côté ko développer. Je pense qu'il y a une écriture dans la Bible par rapport à temps où tu as yango pour nous aider à Nzambe na thème où tu as développé na bango na émission où tu as ça. Ce que vous avez la Bible na tablette, na téléphone, to Bible ndenga na zana ngo ko fongola na 1 Thessaloniciens chapitre 3. Dans autant verset 16, Bible dit que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. L'accueil dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le rare verset dans la Bible oyo et la kisarabiso ke mutazana biteni misato. Ve ya paix et apôtre Paul a réparti ça ve yango na esprit, na âme et puis na corps. À partir il y avait oyo préoccupation ezalaki que ba trois parties wana ezala conserver. Et alors na kati ya temo tongi ko développer eza tout simplement que mutu. Pourquoi
azalaka na besoin ya délivrance totale. Ezali eloko moko elobamaka na bamilieu chrétienne. Naza na besoin de délivrance totale. Et quand on parle de délivrance totale, tokomona mention ya esprit, tokomona mention ya âme, tokomona mention ya corps. C'est alors ceux qui partir, on a tout les a délivré, des moutages de délivrance totale. Donc en fait, il y a vraiment délivrance, ceux qui ont dû à quoi. Voilà. Maintenant, ce que nakati ya enseignement oyo, donc aider ba na nzambe ba mais kasko ko essayer ko comprendre bango comment mutako za l'envoûter na niveau ya esprit. Comment mutako za l'envoûter na niveau ya âme et puis na niveau ya corps. Donc to banana na esprit kasi. Pour esprit on te dérange ba tout moins belé. Le monde entier est dirigé par le surnaturel. Batu oyo baza ko vaincre lelo na monde eza bato baza surnaturel na domaine ya politique, na domaine ya sport, na domaine ya cinéma, na ba domaine ebelé bato abetaka na bango bale mais a pas sur bimsa kombo lokola Jordan surnaturel ni accompagné eza bato nyoso tout ende baza ba Messi baza ba Ronaldo eza bato nyoso tout nde baza ba Michael Jackson de bazaba Kofi Olomide eza batu nyonso touté de bazaba grand réformateur ya ba réveil otoyebi bazaba Idaosa bazaba Idina Bala bazaba Mutombo Kalombo. Tu vois, il y a toujours une surnaturelle où ça la ke mutu azala différent na batu na ye mususu. Alors surnaturel wana soki mutu azana ngota kozala ordinaire. Maintenant, mutu tant qu'on voté à niveau spirituel, et ça, mutu oyo a encore fondé dans un endroit moko spiritualité. Ah, comment mal à l'aise? Ah, comment mal à l'aise? Dans le monde, mutu quand on a boîte de nuit 23h jusqu'à 5h du matin, il est à l'aise. Mais ceux qui ont une église, na kitu moko za 9h10, 10h. Ceux qui ont 10h30, azam mal à l'aise. Mutu azam voté à niveau ya esprit, et ça ne loko moko où ça là qui bat tout ba régner, ba dominer. Na planète où il y a concentration. Moto a voté à niveau ya esprit. Alors il est incapable de se concentrer pendant 10 minutes à la prière. Naé personnel. Donc on a voté à niveau ya esprit na yo. Au cause la tuerie na babiloko nyonso na propre téléphone na yo au côté na Viber au côté na WhatsApp au côté na Facebook on se retrouve au côté na Bible. C'est-à-dire la spiritualité ba exercice spirituel biloko to ko pesa ba capacité ba ndoki ba sataniste ba occultiste ba longa yote au cause la incapable ya ko sala yango moto aza voter na niveau ya esprit. Preuve nango mususu et profondeur auto ko expliquer tant to kota na envoûtement na niveau ya âme mutu aza envoûté na niveau ya esprit nde batu ebele o bazo landanga na mokili mobimba o constata ka phénomène moko soko lali na butu o loti tango olamuka o bosani ndoto ozana capacité mo côté spirituel ya comprendre le langage spirituel parce que Nzambe a dit que le bel on a parole de connaissance Nzambe a dit que le bel on a prophétie Nzambe a dit que le bel on a parole naïe écrite mais façon moko intime et personnelle o Nzamba solo la rana mutu o akumutu muso oki ko yebate et en ndoto. Par exemple, ma soeur Sarah, nous avons qui na butu à lelo na oreiller na yo. Nga apôtre Jean-Marc na yebi yango. Loba o expliquer nga. To loba grâce à Nzambe o eza na kati na ngai. Et koti sangana ke no mona makambo oyo mona ke na kati ya ndoto. Donc c'est très dangereux ya kola na butu loti ndoto la tango la muki obosan. Oza sans vision, oza sans avenir. Vie na yo eza complètement détruit. Vie na yo eza sombre. Ou quoi arriver qu'on comprendre et le qu'on nous a causé la yona mikolo en fait Dieu nous prévient à chaque fois comme il a langage ya songe ça langage à manifestation ya amour ya Nzambe en particulier pour na yo moko avant à atteindre oui na koede bato ebele ba essayer un peu de comprendre écriture au Job aloba sur le Seigneur nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Et il nous parle dans des songes, dans des visions. C'est pour arracher l'homme du danger. C'est pour le préserver du mal. En quelque chose, c'est une grâce en fait. C'est une grâce qu'on a. Mais tu es grâce à côté quoi. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le point wana? Par la grâce de Dieu, j'ai essayé quand on a quatre spiritualité à comprendre pourquoi je vais le banding. Parce que Nzamba c'est là qui déjà défie na Satana. ABC na permettre yo kende
sala nyonso oyo olingi kosala Job sauf kotouche na âme na ye te. Et diable atelemaki déjà tomona basigne nango eza ko se manifester. Job abando perdre biloko na ye, abando a perdre bana na ye, a perdre santé na ye, a commis très malade. Mais pour qu'il passe un Nzambe ayebi que Job aza moto. Malgré fidélité, malgré Nzambe apambola ye, malgré Nzambe atia loboko na ye likolo na ye, mais défi wana ndenge zoya ayebi jar nini Satan asoka telemi abundisa moto. Ndenge nini Satan ayaka. Maintenant Nzambe na kati ya bolingo na ye ayaka kokebisa Job. Mwana nga danger zoya. Mwana nga bilo mwa mabe koya. Ekoya biki ba kobotola obana. Bana ba okufa kufa. C'est-à-dire langage on est nini. Nzamba prévoir peut-être que esprit de mort ekoti na ndako. Voilà. Mariage ne koningana, mu pepe mu ko zoya ba côté déjà libala na obunganga. Musala ne ko beba ba tout mo bazo kota olongo na poste wana. Nzamba koya na ndoto. Keba. Batu oyo ozalaka na bango. Eza na façon moko bo langage moko ce ko ba code wana. Pour comprendre. Pour comprendre yango. Ndeza na kata ba enseignement on ndenge to ko expliquer par bana na Nzambe. Parce que objectif et enseignement o ezali comment vaincre le bataille impossible. Tu vois? Pour aller peut-être un peu rapidement, je vais donner encore quelques signes quand quelqu'un est envoûté au niveau de son âme. C'est le moyen le plus dangereux où ils ont détruit bana Nzambe ebele baza bana biso na kati ya ba église. Parce que na kolobeloko yo pa na bana Nzambe na mokili mobimba et pas bozola ndangai délivrance eza don ya ba païenté. Délivrance ezali don ya église. Ba lukaka délivrance c'était pas ba charlatan et pas ba marabout et pas ba sataniste. Délivrance ezali don oyo et ya na kati ya église. Donc quand l'âme est menacée, il faut fuir directement à l'église. Donc c'est-à-dire quand il y a des problèmes d'envoûtement, quand il y a des problèmes où ça qu'on comprend dans côté c'est impossible dans la vie na yo. Tu vois des choses ça ne marche pas. Pourquoi la famille na biso to ba bengana na biso na libala? Pourquoi la famille na biso nyonso kufara ba famille ba kufara quoi na jeunesse. Pourquoi la famille na biso millionnaire azalité? Pourquoi la famille na biso tozana likonzia makasite lokola ba misusu? Pourquoi la famille na biso ti lelo tozaka ba locataire? Ezana ba famille o ti lelo na tamoza sombi vélo. Asombi na voiture. Pourquoi na eza ebele? Parce que ceux qui ont lingo luka solution na yango yaka na église parce que délivrance les années donc gratuit aux Zambé. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre, pour détruire les œuvres du diable. Et c'est le Fils de l'homme là qu'on présente dans toutes les nations. C'est le Fils de l'homme là qu'on présente dans toutes les églises, partout là où on passe, là où le Seigneur permet que nous puissions arriver pour nous délivrer Bananaï. Maintenant, comment on peut reconnaître que ça a à niveau il y a Amenaï? On est dans un monde, il y a un songe. Le monde de songe est parallèle à monde de Nabiso. Ma soeur Sarah, n'a pas de robot là dans un mokili mobimba. Plus d'une personne a d'accord nangai et c'est arrivé là yo au fandi boyena baninga ici comme ko bozo solo la bozolia tout à coup sentir le comment vous mettre ticket avec exactitude image mon relais o lobeli bango po bi ah bomende to fandi boy na sina lota yango ça arrive batu nyonso to yo baza na avenir na Nzambe batu nyonso to baza na vision ya Nzambe et le connaît comme la bango. Moi ça m'arrive souvent en fait. Voilà je t'avais dit plus qu'une personne na sa conséquence ya ba rêve nanga de le matin à foi chrétienne nangai. Quand je me suis converti dans mes rêves, c'était que des croisades, c'était que des séminaires. C'était que je suis en train de prier pour les gens. C'était que je suis en train de bénir les gens. J'étais encore un bébé spirituel. Je ne comprenais pas. Mais il y a des songes nangai. Ils étaient comme on a sambeli pour la moto. Nakata basonge nangai. Ils étaient nazali kolo ya ba avion. Nazala ba mboko. Nazala ba croisade. Et je te dis la vérité par le Saint-Esprit. Et l'okoana et comment ko salanga dio de la chair naba conférence, naba croisade, naba séminaire on a sali presque naba mboka ebele. Nazaka nazana podium mon boymo na pas et le connaît salinga. Na yeko ah na lotaka croisade. 20 ans passés, 15 ans passés. 25 ans passés na lotaka croisade na ah soika na moni ndengwana na ebiki ah nzamba sala kisanga eloko yo na mukusi na koloba papa
eloko kanaka kengana ya kosala elo moko na ngwe koki bikisa bana na yo pambola bana na yo ndeloko esalamaka tu vois c'est-à-dire monde ya ba songe eza parallèle na monde na biso qu'est-ce qui fait que mutu par exemple na tu kopé ça exemple ya mfutuma ou batunyo surtout ba yebi bazolandanga na mokili mobimba ya mari de lui na ya femme de lui ouais c'est un sujet très sensible aussi. Et c'est pas ça qu'à un niveau, il y a songe. À un niveau, il y a vision. De la même manière, sorcellerie, à la conscient, inconscient. De la même manière, peu envoûtement, il y a mari de nous, il y a femme de nous, à la conscient, na inconscient. Il y a là qui sont yeba. Ayebaka. Ba memana pe na makambo. Ayebaka penda ki azalaka visiter. Na mutu moko. Ayaka na ba façade belé. Ayaka se couplaka na ye. Tu vois, et ça n'a pas tout ce périodique à connaître à ba effet wana. Ne tu t'oses pas témoigner je belé basi musuba bota bani be na ça aucun de expliquer et loko très bien pour la bande de bazola ndangai ba comprendre comment tokoki kolonga ba bitumba oyo ezali impossible. Tu vois, maintenant envoûtement wana na nzela ya malakisi oyo je pense ma soeur Sarah Oyebi na pesi malakisi na bamboka ebele na ba église ebele bana bazana poto partout wana na Europe na Amérique awa na Afrique awa na Congo na bamboka ebele ya Afrique awa balanda ba enseignement oyo na ba église ebele na pesa yango na télévision awa na Kinshasa na bien-aimé na ngai paix en son âme apôtre Silas Kasanji na chaîne ya Arch News ya apôtre Flori Pang pendant 1 mois et demi topesa ba émission ba na pesa ba enseignement bo na émission Fête Arena wezaki animé pa na ngai na confrère na ngai Silas Kasanji paix à son âme topesa ngo pendant 1 mois bato bayebi effet ya ba enseignement o esalaka bato bayebi ba délivrance ba enseignement o esalaka na vie ya bato bato bayebi comment malakiso eda bato kolongwa na ba bitumba moko eza impossible na yambi bato ndenge na ndenge na yuki makambo ebele ya bato o ba se retrouvaka na ba songe moko négatif na yamba mwana nanga moko propre ya église ayebisinga papa makambo se pasaka na vie nanga na comprendre ngo te na yeko comprendre ngo na nzela malakisi oyo papa ndemo zomo nanga mwana na yo naza na 22 ans abinanga papa nanga eskizenga na ngena la kisayo loko moko atomboli blues na ya bimisi poitrine na ye après c'est yango et bimisa balé maternel c'est pas normal aza na 22 ans aza vierge nana yebi mibalité babisinga papa na butu naza na bana 4 non elle est consciente elle est consciente et puis ayebisinga ye moko clairement depuis âge il y a 15 ans na banda ko connaître makambo oyo soki le longa na yebi mibalité hein c'est ma fille ayebi que na pesa la délivrance partout azali lo marié c'est une femme délivrée c'est une femme bénie et ça témoignage c'est pas ça la vie nae abi papa soki nga le na yebi mibalité de 15 ans tina 22 ans c'est pas parce que je suis vilaine. C'est une fille nette, ma fille Sarah, presque métisse, belle de figure et de taille. Et vu qu'elle est dans mon bail, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie naïe? Aza de vierge na butu, akoma kobota na butu, amelisaka na butu, et ça ba makambo et accompagner ka vie naïe ba période de grossesse wana. Et ça période mususu pour moi comment liaka ba pizza. Et ça la période mususu ba linga mafuta te. Wana zemi ona yena ça dépend na yango. Ba maman je crois ba yibi makambo ngo ndenge ezalaka. Abi papa soki na komiti na jonga na botité. Papa eza na caractère mo ekota na kati nanga baninga nyonso na tanga na bango ti tanga na kuta ina zolinga si université. Abi papa mwana mobali soki abengi ngai. Ndeka ba déranger mwana moi soki na balusi misu. Nathalie onde na otala obe mwana nanga Sarah. Moi mobala na kosenge pardon. Et dit bisanga pardon mama yonde na benga kiote ezaye na bangisa bana mibali. C'est-à-dire quoi na lingi na aider bana nzambe ba aider ko ba comprendre loko. Envoûtement na ya mari de nuit eza na dévolé. Eza na mobali ya butu oya yaka na ndoto na yo. Ayi ko se coupler na yo. Eza na mobali ya butu bolandanga très bien. Oyo ya yaka te mais ya fanda rande na kati na yo. Utambola kana ye na nzoto.
Donc quand on te voit la journée, bon. Il est là et si qu'on zoko kende azana yo a ko influencer comportement na yo. Bande ko nanga ya basi bana ngana kati ya ba église bana nzambe na mokili mo pimba. Bolanda toma na nzambe loko na ngi ko loba. Et ça na ba comportement mosusu négatif ya bana basi. Ils a présence ya mari de nuit. Très impoli, très têtu. A respecter bana mibalité. A respecter bana mibalité. Donc pour nous mbala le belere le moroté. Donc eza présence ya esprit on est tambola na kati na et dégager bana mibali. Maintenant comment ce que autre aspect ya mari de nuit on a ou ya ko fanda na kati nzoto amour na phénomène où eza ko se passer na ba pratique occulte. Na kati ba pratique occulte eza na dimension moko ba okitiste ba komaka na ba loge ebele satanique ba arrivera à se dédoubler. Parce que ceux qui ont se dédoublé posent une certaine pouvoir. Bah du coup bisayo tout le monde étoile ya moi na yo Sarah. C'est-à-dire il faut comme on fanda na kati ya Sarah a comme moi si na yo. Mimi il arrive à oncle dans la famille comme bal no boto yaya to papa. Voilà, on a expliqué le coup clairement pour toi arriver qu'on comprendre na ba service na ba délivrance na ba église okoyoka boye je suis son père. Okoyoka mususu boye je suis son grand-père. Parce qu'il arrivera dans le service à délivrance, va détecter Moutouni Nakanga, moi si je crois que de comme minimum, dans des émissions, il y a des délivrances, il y a des églises locales. Alors, dans le niveau occultisme, il y a un occultiste à Okuma 4. Si on a 4 ans, tu peux localiser. 2 filles, 3 filles au fond dans la carte na bango. Maintenant, batouan de bazotambo na carte société na biso. Na benga bango ba tueur des étoiles. Ouais, c'est-à-dire tango a moni étoile na yo. Azana façon o ya ko sala pour akoma kati na yo. Et le qu'on a et c'est pas ça à on a kati ya ville ya Kisasa. Et ça na période où moko bande ko bozala mikili ya poto na bamboka ebele aux États-Unis et ça na ba service ya ba délivrance o e salama na obanga te koloba yango baza ko délivrer moi na moi si boye mobali na butu Michael Jackson awa na Congo toyebi yango eza na mwana mwasi bana baza ko délivrer boye batuni de mwana yo nani atangi komba musicien songolo oyo batutu ba yebi na mboka na biso. C'est-à-dire à fanda na kata bana basi lokola mobali na bango. Tu vois? Parce que les gens ebele bongo baza conséquence ya grand-père na yemuta comme mobali na na putu. Parce que ya moi na nga on a tout sa témoignage awa. Tant on te commis na service ya délivrance na ye, quand il m'a expliqué tout ce qui s'est passé dans sa vie, tant on te bondeli pour na ye, mon vieux papa et le bana mon na. Tout niveau papa na kombo na ye. Papa na bi kombo na ye Flori. Dans le service à délivrance, Cécile n'a pas solo na moana. Na tuni oyebi papa Flori. Abandon luka papa Flori na famille na yo. Tona abandon luka papa Flori na papa Flori. Et pour à un moment donné qu'on s'est rappelé. Abi papa Flori. Oh, eza sentinelle mo kazara na balaba na biso. Wow. Tu vois un vieux papa banda bomo anaye ceux qui abimi na tonga ceux qui des classes à le côté la ke ba manga. On dit ba sentinelle balala ka libanda. Ma fille après ça ke ba manga. Papa benga ba ma fille maintenant qu'est-ce qui se passe? Bah comment l'intimité mon na papa na quartier yebana. Papa Flori alingaka ma fille intel mingi. Ceux qui ont été classe, azaka des fois ceux qui et le comme ça les a été ailleurs na lupango wana côté papa Flori fana moi quitter. Bazalaka bien. Mais t'as la phénomène où salama. Jour tout ça la prière ya moi na wana. Tango to solo linaye. Ba parents na ye bazaki bana ya église. Ba luki ba kende ko landela. Ndinga ba parents africains bazalaka te so moni ndokipé là avant mon gogo kimayo ba kende luka papa Flori akata musala li moi télé c'est-à-dire ayeba ki makambo sala na vie à moi na depuis âge à 15 ans tina 22 ans. Lelo oyo sur le plan occulte ezana ba papa on a monde ya na loge na bango ba yebisa yo moni ndongo za wana pour maintenir le pouvoir na il faut ko mobali ya moi na yo papa na ko banda ko draguer moi na ye. Voilà,
Monsieur, essaye à violer. Abandi Penda, ma fille, c'est de neta, c'est quel niveau de téléphone? Ma fille, tu veux quel genre de Jeep? Ma fille, j'ai une émission aux États-Unis. On peut partir. Beaucoup mieux que papa, je suis. Chambre nayo, ah, chambre nayo, wana. Ma fille, viens un peu. Ma fille, quand il y a quoi faire fort dans yango. Ma fille, prends ces cartes. Donc c'est très dangereux. Papa a commencé à makambo yo mobile ya sala ka pona oganye mutema. Azo sala ngote pona mwana naye. Jusqu'à peu près ko yebisa ye mwana na ngai. Omoni niveau yo komi. Omoni niveau ya gloire auto za na ngolelo pour te protéger yango. Ngana yo il faut to lingana. C'est-à-dire ça se fait physiquement, ça se fait aussi spirituellement. Et belé le lo bozana poto, bozana mikile belé, bozana conséquence ya biloko wana. Oyebate pourquoi bimana papa na yo. Oyebate domination ni sala, obimana un homme politique, un homme public, un grand. Et ça n'a quel objectif? Est-ce qu'à la jeunesse na yo, beauté na yo? Parce que je vous dis la vérité, bana zambe, bana poto, bana mokili mobimba. Batiweri ya ba étoile ba otambola partout. D'accord, sur le vélo moko apôtre Jean-Marc, conséquence il y a ba semence. Ba semence on est à robimina mutus, il y a mutation s'occupe par exemple, on est 8 personnages publics, atiki semence c'est pas à moi si. Oui, tout le monde a effréné ma bota, effréné ma belé belé. Comment faire pour sortir de cela? Je vais dire ceci. Nakati il y a aspect envoûtement à niveau ya âme. Et ça, un aspect qu'on a développé, qu'on a bien la sémence de la nuit. Je appelle ça parabole au monko. À l'obi, motomoko ça qui belanganaye, à l'oni belanganaye. Et ça dit que butu ekoti tongo etani, ba yeko kuta pembeni ya bleu, ba matiti mususu eboti. Ba yeko yebisa kolo bilanga. Est-ce que to kata ba matiti eboti pembeni ya ba semence na biso ya malamu? Toto salanine et ça habite te boutique yango ekola ensemble parce que de père que tant boluka bukata ba ya malamu tu bukata pe la semence ya mabe c'est par là na développer que loko moko et ça na ba semence ya butu et ça na mbatu bato bola ba maboko na butu ata osali ndenge nini soko zimbongo maladie ekoti na ndako soko zimbongo mutema moto des mois nanga sakalinga olata boy na somba kabelo et biloko ne bimeki na boutique moko na bondale c'est ce qui ka mbongo esili de kikimia semence ya butu ezana nzela ba repas nocturne olala kozolo tozolia semence ya butu à l'heure où je vous parle ezana poison ya butu ezana sida ya butu c'est-à-dire tu vois quelqu'un malade, quand il arrive à la famille, moutoua beli, bosali tout. Oh ba médecin ba sengi, baza ko rétablir, te ti ba médecin baza sincère na bino ba bino, boza moi na bino, bozonga na yena ndako, boki etalisa na famille. Qu'est-ce qui fait que ba examen na ba résultat ebimi, na ba kisi baza na yango, eza ko bikisa été. C'est-à-dire maladie na yeza ya. Kawana ils ont senga bakisité mais quand on est au senga orientation divine quand on est au senga service moko spirituel parce que ceux qui les lo batu bazo kanisa ke bonganga ya mukilo yo eza ko salisa batu il faut batu ba arriver ko comprendre bonganga uta wapi c'est-à-dire bonganga ya nzambe existaka ba traitement spirituel existaka pour na ko aider mutu azala détruire na ba sémence de la nuit ba sémence de la nuit est vaste. Parce que tant la biso za muke mais le qu'on a bolina la bato ba comprendre que eza na canal parce que nzambe ta ma révéla que pendant musali na ye makambu ya modèle oyo apesa ka epé capacité parce que c'est quoi l'onction? C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Message eza na onction moko et accompagner ka yango mutu ya kolanda yango ako se retrouver na délivrance totale mutu ya kolanda yango ako comprendre ba conséquence ya butu. Pourquoi olotaka okola na ma campagne na lupango momboe yo si obala na libala na ona bandal mais na ba songe na yo olotaka oza na ma campagne kana lupango wane pa yokolaka ozalaka na mwelibitu to na baka longi olongwa kuna oyana kisasa mais bandoto na yo
olota kozaka na mboka kuna na mwene ditu aussi okoma na université mais na bandoto na yo olota koza bleu blanc aussi okoma mama mobimba grande fille mais na bandoto na yo olotaka oza mwana moke. Pourquoi olota babeta o bal na butu masasi penda pom oyokango ekoti na nzoto ososo mokili batirenga eza na conséquence na yango. Olota na butu bête impure mbwa suyo nazala témoignage makasi na domaine wana na katika ya bamalakisi oyo tonayebi ke tolobelango. Merci beaucoup apôtre Jean-Marc. Nayebi ki bateme be tolobeli lelo c'est très important na batu ba Holanda biso obuzo apena tenter ya royo kamate ya royo ba maramsu c'est comme la personne a vite baraté on est vraiment perdu donc toza vraiment on a besoin royer ba maramona donc so na posa ya apôtre Jean-Marc so na problème na maramno so biso to utolobela so na posa apôtre Jean-Marc ko benga ka numéro na yebi te so kangi numéro neto na lobelo numéro na e donc voilà son numéro c'est 084 74 25 794. On a Orange 084 74. Bon, plus 243. Oui. 84 74 25 794. Le deuxième numéro c'est plus 243 82 34 43 395. Ça c'est le numéro de apôtre Jean-Marc. Mais pour l'instant, on est résident à Kinshasa. Pour l'instant, Naza. Mais présentement, Naza nano a en RDC parce que na tu kozongi sa quartier général ya ministère nanga awa. Naza na ministère na tu kosi sa na Kinshasa. Je pense que d'ici mardi nazo kende na Katanga. Naza kuna jusque fin de l'année avant Noël peut-être on a causé en Afrique du Sud pour nous fêter la famille au basé na niveau ya Afrique du Sud mais présentement dans un accord il y a 0. Donc voilà, merci beaucoup apôtre Jean-Marc. Si au le bâtiment il loba mo la batnos pour Holanda biso par rapport à Mathia Tolobeli comme ça tout clôture. J'aimerais dire ceci par la grâce de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont en train de me suivre dans le monde entier. Ndengo luka mbongo, ndengo luka kayu, ndengo luka mukanda, ndengo luka un jour au bala, ndengo na peba luka de France. Il faut en souci oyeba pourquoi la bien na butu. Yebisa bandoto lotaka na oyebisa avenir na yo. Na oyebisa au futur na yo. Yebisa makambo étrange ka na butu. Na koyebisa yo comment o tiko sala pour s'en sortir, puis au mona clair na vie na yo. Yebisanga makambo no santaka na spiritualité na yo na oki ko aider yo na talisa yo ndeni oki ko vaincre ba bitumba ou eza impossible na vie na yo. Donc c'est un peu ça mosala nzambe oyo okotisi na kati ya ndako na yo eza na bato bazana ba témoignage ya ministère na ye eza na bato ba moni loboko ya nzambe partout na bamboka ebele boza wana na poto na États-Unis bana nga baza partout dans le monde entier parce que c'est depuis mon jeune âge ndela banda komema bato na baya croix bana échec union de jeunes chrétiennes bana nga nyonso obokenda na poto na maboko nanga na makolo nanga bana ba église nyonso o nga na dirigeant boyebi boyebisa bandeko na bino papa yeyo aye ba contact yango na ba pesi bino bo ki ko benga na ko aider yo na nzela ya prière na ko aider yo na nzela ya ba orientation divine pour mona loboko na Nzambe. Merci beaucoup apôtre Jean-Marc. En tant qu'apôtre, Moussa Nzambe, Tolobela par rapport à notre corps, et Ming qui chasse tes banques qui ne basent pas rouler la tête, mais si de faire un bisou papa Etienne Tshisekedi, tout le monde a équipé papa Mobutu, ex-président. Et tout le monde est pas langue de Bakundi Liban. En tout cas, bana kin bando zela pena papa langue makas na kata Kinshasa, mais malheureusement Bakundi Liban na habité sur le ba. Na kozala clair na zolo ba eloko yo pona ba congolais pratiquement ba congolais ba frères nanga boza éparpillés dans le monde entier. Na lo ba on a terme moko clair. Na kutia na kati ya Kinshasa mabe kotaki pe mabe sekoti. Parce qu'ils ont des conséquences très négatives et locaux. Ceux qui vont répatrier, il y a un grand patriarche dans la Bible. Ils ont qui passe. Ils ont très
eza vraiment mabe makasi parce que ceux qui na kati ya Bible va répartir ba mikuwa ya ba grand patriarche oyo bango moko batikela bana na bango comme ba testament comme ba ordre kenga na okufa mais zamba ko ya ko visiter bino mais tant vous zamba ko ya ko visiter bino botika mikuwa nanga ate ça dit bon même mikuwa nanga na mabele parce que le ciel c'est le ciel de Dieu mais la terre Dieu a donné comme héritage aux fils des hommes. Ma fille Sarah Congo nde héritage na biso Congo nde mabele na biso nga bomba na ngate na arriva kozwa ba nationalité mais naza d'origine congolais naza congolais et loko wana to mona ngo esengote moi je souhaiterais ceux qui n'ont pas pu s'adresser même na bakonzi ya mboka ezala lelo ezala mikolo koya nzoto ya papa Mobutu fezonga awa nzoto ya Tshisekedi fezonga awa un grand homme oyo a marqué histoire, il y a réveil na domaine, il y a délivrance, il y a adoration na mboka na biso, paix à son âme. Papa Olangi azaki ko mériter que tout le laya na mboka na biso to longo na ba politicien to ko se retrouver comme kokota na ba na basali na Nzambe naza ko condamner yango na lingi yango te et continuer te pe ba oyo bazana na libanda to kosala tout biso ba congolais to zongisa banzoto na bango awa parce que ça na ba conséquences spirituelles ma fille et zelo ko moko ya kotika te il faut ko landela yango mokolo nzoto ya papa biso to botami na tango na ba événement il s'est passé à période dans tous ba jeunes tous ba ignorants ndenge abima atmosphère ya Zaïre à l'époque échangeant mokolo RFI za ko annoncer que Mobutu akufi mboka journée zalaka na kimia climat nango na yebaka mo ebimaka te on dirait likambo ye zoka baza ko kunda koi libanda ya Zaïre et ça très important et lokoyo vanga na ifo zonga likolo efungwama muya malamu ebima. Merci beaucoup, apôtre Jean-Marc. Papa Chichi. Ah, Papa Chichi. Pour paix à son âme. Paix à son âme. Il a tout fait. Aza ko mérité ma belle à bakoko nae. Ma belle à papa Simon Kimbangu. Ma belle à Idina Bala. Aza ko mérité yango. Zamba sa la grâce. Un jour, nous papa merci beaucoup, apôtre Jean-Marc. Donc voilà, merci à tous les fidèles internautes. Au bazar toujours la brancheur là na www.congofrance.com. Thème on a biso na ebiki édifié bana ebele, édifié batoupé ebele dans le monde entier. Na ebiki bolandara sito makasi. Donc voilà, c'était avec l'apôtre Jean-Marc. Na PCD ba numéro so besoin na posane bobenge. Soit bobenge na numéro nga ils en affiché na cette émission. Donc voilà, merci à tous les partenaires qui ont soutenu Sarah Ramazani, wana moni Odilom Ampouya, wana moni Jerez Mabiala, la moni David de lutte vrai tonton, wana moni Era Ramsès, wana moni Pati Electro. Donc voilà, merci beaucoup et bon séjour à toi Orlando Ngimbi Nakata Kinshasa. Donc merci à notre patron du site Congo France, monsieur José Pumba, et notre grand manager Junior Boukson Boukassa. Nabaki moi oh mbula oh to qui na bino kana spirituel. Donc bon mais ça na déjà pour nos défilés bah ça na nzamba ole kana émission nanga. Merci beaucoup na prise de vue na muna c'est dit qu'artiste Mobala Mouindo doit toujours na caméra pour nos recevoir image à kitoko boé. Merci aussi na douceur, bienvenue na kata montage. Donc voilà, quant à moi, je vous dis merci beaucoup et n'invitez ceux qui apôtres aux à moi batno fidèle au bazar toujours na yo na opesa moi beauté. Ah oui, merci beaucoup. Nazana Banebele, presque Europe Mobimba. Aux États-Unis, mais n'a coquille jamais composé à moi, Nanga Borja Okombi, moi Nanga Marlène Elite Garde, moi Nanga Aurélie Wanketa, Banagnon Soya Ijek, Omar de Zayadio, Thierry Kapia, Napesibino Mbote, Basala Zali Bazé Béen à Kishasa. Na so natangi kombo ya oyo natangi ya oyo te ko kozala pe problème mais na pesi aminanga o bolandaka mingi na site ya internet apôtre Joseph Chopa apôtre du cœur l'homme du témoignage na pesi mbote mingi na pesi ndeko na ngai ya motema o na lingi mingi tozala bango na kata appartement na ba attendre na zo sala émission
prophète ya royaume ya solution ndeko nanga Josué Kabengeli. Voilà, prochainement tu vas une émission dans Congo France. Voilà, merci. Non, surprise ouais, na frère nanga tozali nanda kwa prophète Gédéon basali na zambo baza ko impacter génération oyo. Merci beaucoup. Merci ndeko nanga Mira Miracle na kozala service pa na mercredi mbote mingi sika azali. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve la prochaine fois avec d'autres surprises. Merci et beau. Au revoir à vous. Congo France. France.com site ya solo masolo ya danzu masolo ya kitoko. CongoFrance.com